Bonjour, bonjour la communauté congolaise. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, Naïe, vraiment, je suis très triste. Voilà, mais nous allons en parler. Et ça passe na mawa, sangomoro ya passi, très triste. Et bimi na journal, déjà ils allaient na kati ya Belgique. Voilà. Voilà, yenge na bande konapso bundu dia Congo na église ya PV ya Longo, salam ebele na bande konapso ba musulman, boboto bondeko na bande konapso ya catholique. Vraiment bisika biso bizu bino merci ebele na ba o bazo s'abonner, ba o bazo benga pona live together, boya ebele, respect na ba chef coutumier na biso. Merci na ba chef coutumier. Vraiment, nous sommes là pour éclairer le peuple congolais. Vraiment, bazo se retrouver, baza ebele, yina kabisonde baza mouke, les jaloux vont maigrir. Beaucoup fate, beaucoup zalaka wana, et peu bobandaka ko maigrir parce que la jalousie tue, c'est pas bon. Somme ta osa les loko et sepeliciote, kozala jaloute. Pesa conseil, soko moni atenga mizong say nanzela, n'écris pas des bêtises parce que nazara na argument makasi wana pa na yebiango na ba titre nanga na tchaka so na titre mo na yebi ki na déranger peuple nanga na tchaka nanga inini te bo remarquer ngo so na titre mo bo ezo correspondre te na yebi naza consciente na moto na fongola ate ki mtacha ba commentaire mais so na titre mo bo na tiki yango ndenge wana donc na conscient tout nanga pourquoi ti yango na uti ko titre mo bo na bi peuple congolais aza maudit batu ba komi donc batu bazolo batu ba komo zango individuel. Les peuples congolais en tout cas vraiment on a un problème de ya compréhension, tout ça un problème makasi ya compréhension. Quand on dit les peuples allemands baza ba raciste, c'est pas que les Allemands sont racistes. Non, c'est la plupart des Allemands sont racistes. Oh, tu comprends? Mais tant que le peuple congolais est maudit, c'est pas tous les peuples. Alors ne viens pas dire sans effet, ça c'est fait, ça est l'accident. Mouto alinga sans effet, aza insensé, aza maélité. Tu vas dire sans effet na makambone. Nanya maudire yo. Si le peuple congolais n'était pas maudit, tu regardes tout le monde à l'église nyon soanatin. L'église nyon soana les gens qui bakenda ko lukani délivrance. Bon sozo luka délivrance, cela veut dire que la malédiction est cachée quelque part. Quand tu n'es pas maudit, yondo rolobana maudit mais yo wana mutaliboso ba jeûne prière, ba jeûne na oso batunyo, ozo lukani libala, ozo lukani mbongo, ozo luka musala, bonne santé no koma ko bela. Kasi malédiction yango hein? Malédiction yango wana. Ngata na bandoko prier na église ya combat spirituel. Na ebité na église mususu mais na église ya combat spirituel hein. Avant na kota nga na bon na kota na sujet na ino, je suis vraiment triste. Je voulais seulement la fongola entre parenthèses moko. So zo samba na combat spirituel au koti. So ko komi kuna folanda na enseignement, mutu nyonso hein. Mutu nyonso loba ke yo moko oboya kolanda ba règlement église wana. Mais quand tu au koti l'église, au batu ba oyamba yo ba expliquer yo ba règlement d'ordre intérieur na bango ya église, on va te dire que il faut que na cours, après ba cours, il faut les canaux de délivrance. Donc mutu nyonso tout aza maudit. Et mais vous croyez à ça aussi? Moi aussi je croyais à ça. Biso surtout les canaux de délivrance. Ozomona ki oza bien, naza nanga na maladie te, naza na mobile nanga, nazobota facilement, nazozwa musala, je suis en Europe, mais on te dit que tu es maudit. Et puis, mouta discuté. Mais quand moi je vous dis, na commis titre, le peuple congolais c'est bazan maudit. Hey! Batunyos, titre, ekoti kalabongo. Benganga, to discuter ngana yo. J'ai des arguments na opesa yo. Déjà, la pessiminoka, bota ka moi ba argument wana. Oui, on a déjà bamindele bakei na église bazo ke luka ba délivrance. Bakenda osambela bakenda osenga nzambe merci.
na ndenga sungi ndenga sali na mokili ndenga ponyo parce que tango papa na mama no basanganaki ba spermatozoïde ezalaki ebele ekotaki nyonso wana ekufaki me ya yo ezalaki sauvé. Donc nzamba a préféraki oya yo esalama moto osalami moto. Donc il faut qu'on remercie nzambe au lieu kokende soki ozoke kokende ko ba délivrance. Donc cela veut dire quelque part aux maudit. Alors il ne faut pas que ça la ignorance. Comment on appelle la situation en boka na biso, ça ne va pas. Voilà bon, bande konanga ito eko solo là. Momoni maman na biso ba kangi bandi wana na tieli boso na bino. En tout cas, je présente ma condoléance na famille na bango. Ce n'est pas qu'on est venu là-bas pour na koseka famille ou bien koseka mwana mwasi oyo te. Mais toyebi ba cause oyo pour ça qui était. Mais nous sommes là pour atteindre sa conscience. Parce que je sais que ma famille bazara toujours quand ba belge ba combien on a journal na bango na bombi journal wana ba belge ba tindeli ngango à partir ya Belgique par le bila danoise tala maman na biso yeyo na kombo ya Jenny Mbiye Kalambai. Moi c'est pembe ye wana na âge à 25 ans. Ba tindeli na bombi yango parce que ceux qui lelo boye la danoise to ko sala boye to kene na journal à ba belge to kene on a justice na za prêtre na za fier ya ko lamb sa conscience na likambo pour esalinga y passe comment une maman de 25 ans azaka na 25 ans bande konanga azana bana misatu mwana ya 6 ans 5 ans na 3 ans. Une maman de 25 ans a combien na bana misato. Ça m'a fait mal. Côté ya banamir kuna. Batu bayebi Belgique bayebi. Mwana mwasi wana akei na barobenga étang. Lokola rivière moko boy, lokola ebale moko boy. Mwana mwasi wana memi bana na ye misato. Na malili oyo bande konanga lundi. Lundi, lelo toza mardi. Donc c'était hier. Amemi bana ya malili. Bana na ye a préféré ba ki de classe te to yebite eloko nini baswana kina mobile. Mais il y a des gens, il y a ba ndenge ba pesi ba commentaire ndenge ba lobeli yango comme si aksaki na ba comme kokota na dépression. Moi dans 25 ans na bana misato okomi kokota na dépression. Azaki pe na mobali na ndako. Ici il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Bande konanga fana continuer lisolo. Ne gardez pas silence. Bana baso balinga kolobate. Surtout nos sœurs ya baluba. Oh ba balani na mibali ya baluba, on va parler. Mibali ya baluba boza ba dictateur trop. Nga nazo lobango même mobali ya muluba ye, ale na site na ngai. Nazo yebise na lobi non même ba sœur na bino baluba bazo linga bino te. Boye na poto bo changer. Ko dicter comment na mwasi neti tingi bolo ba soki ti dingi soki chi bele soki ni comment na mwasi eloko te. Ko nyokola basi. Tozora kama na Canada c'était la même chose. Mwasi a wumela yabita carte à banque te. Tout ça toujours wana ka bande on a besoin Kasai. Ba papa Kasai bo doser. Baki dictateur na bino wana bo tchongo na Congo. Awa na poto epesa ba stress. Bande wana nga mama ya 25 ans na bana misato akei na mai na Namir. Akomi kuna na mai wana babenga ngo soki Louise soki ni. Ake kuna azui mwana liboso. Abwaki na mai chu. Abwaki mwana mibale na mai. Mwana misatu ye moko asimbie na nzoto boy. Ye pa koti na mai wana. Abandi neti bando fina. Bana wana sko mibale. Bango nyoso ba dinda na kati ya mai ba kufa. Bande konanga botala likambo. Heureusement Dieu est grand. Heureusement Nzambe alobi mama yo na ba dépression na yo. Soki na ba problème dans mobali no. Etali bana te. Poni yo okende no yo moko te kudu ke ko dinda no na mai. Heureusement kaka Nzambe ba ange ya bana wana bazaki nzinga ebali. Bana ba komi ko ganga na malili.
Oh mama. Ba tout le monde ba jeune garçon. Ba bandi ko leka na bango ka kota maiwana. Bande ko nangai ba jeune garçon ba ye balobi nini na kati ya mayo yo koto bana bazoganga. Ba jeune garçon ba kipete. Ke bazaki na ba catch heureusement na poto bana nyoso ba presque ba tebele ba yebi ko nanger hein. To mela na biso tozana se ya sous les baobas. Voilà moi kopati et ça la bien. En tout cas to mela na biso eza sous les baobas eza sangwa pasi. Ba jeune garçon na bande ko nangai ba yembangwe ba jeune garçon balobi bagangi. Mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ba deko soki ezaki ba congolais a okota kutu ndeni ayemi ko nager biso ko nager toyebaka te yo wana kozwa mbango banda ko filmer bandeko mibali bazwi kamera te babanda ko filmer bakoti na mai babimisi mwana liboso babwaki kuna na mokili bazwi mwana mibale babimisi ye mwana mosusu aye bato mosusu baye babandi kosala bamassage ya bacoeur epai ya bana bakomi déjà bloqué babandi kosala bamassage bazobopo mama boyi nakobima na mai te mama akangi kaka mwana wana moke bamoko mama lebi boye pu bazwi mwana wana moke babwaki na mokili mama abimi akimi ale pu ake kodindelisa ake na komibwaka soki kote nini tango bazokipe esu ye te mama ngo abungi kaka na circulation na bato boye pa ake komibwaka na mai na kote mosusu mama wana akufi bandeko boomona mama aza na foto eza ye bazwi kaka babare misu mpo na respect quand même mais oyo bakomona ye bakoyeba ye mwana 25 ans balobi aza na famille na ye na Belgique akoza peta mosu aza na mama na ye na tata na ye kuna toyebi te parce que aza trop jeune mobali akenda kobala ye je crois abalaki na 19 ans même moins parce que mwana liboso balobi aza na 6 ans bandeko siko bana baza hospitalisé ça c'est quelle vie bandeko na ngai après tant baloba peuple congolais aza maudit oh aza maudit te bandeko baninga bazomona pasi na Afrique kuna na Congo pasi na pasi bandeko bazoya butu na moi bazotuna bandeko ndeni basaka ba démarche nazala mwa mbongo na ngai nalingi na nanga koluka vi na ngai na Europe bandeko nanga mais yo oye sikoyo quel que soit ba problème bandeko kosololezaka bien to yebi bino mo boyebi to bomba secrété tozala maladie so mutalobelo likambo ke opanzi esango mais ndeko malamu bapanzanga sango mais na beta lisolo bapesanga conseil biso tozawana soki nzamba atsali mopepe oyo ebimi oyo balamare na bazali ozwi ya mwasi kuna na Canada to bimi boye mpona tosungaka bino na baconseil eza pamba te oza na problème moko ozomona ke nalobeli paster ozalaka problème na église wana nakebi te na kolongwa na église parce que pasteur akoyebisa mama pasteur akoyebisa bandimine oyo bayaka kosokolele basani na ndaku baboyi na ye oyo ye azwa oyo bamemelaki basaka me akoyebisa bango nga na kosambwa koloba te mais soko obengi neti la danoise boye to partage na biso olobi la danoise lisolo oyo ezaka yanga na yo ebele babengaka ezaka yanga na yo eza lisolo akobeta te ou bien soko kobeta ngo betango mais kotia ko identifier pays te kombo te po na yo kapé ba conseil ya baninga to sala kango ba mama pourquoi kozwa bana misato batu bazoluka bana bazozwa bana te yo nzamba sungi yo apesi yo bana mama nanga bapesi yo bana yo sikoyo okamati o préféré okufa na yo okufa penza okufa mwana mwasi wana aza na 25 ans batangi kombo na ye balobi kombo na ye Jenny Mbiye Kalambai avandi soki na ville soki ya Jordan soki ni
kakuna mais pembeni ya namur donc azwi ya moni na balendi na batongo na malili boye mama donc omoni mpe liwa yo kende komema bana na yo liwa ya mai liwa ya pasi bana bato bainonsa soki eloko ni owelelaki na tata na bana yango bandeko na nga bapapa toyebi cause te bakomi te bayebi cause te eza mpe mpasi mpona koyeba cause mais loko ka balobi ke akomaki komela mwa bakisi ya dépression e yo jeune fille ozokende kobebisa nzoto na yo obanda kokoma na badépression pour gagner quoi okoganye nini yebisa okoganye nini obebisa vraiment santé na yo mpona okoma na badépression bandeko na ngai maladi mabe ndenge wana maladi ezanga kisi maladi ya dépression kisi nango ka yo moko yo moko fo luka solution ya maladi na yo bakisi wana edaka te suka ti okoma liboma okomi kaka kolialia komelamela alevi na yo ebebi kaka boye parce que bakisi nango eza yo moko olamuki olobi makambo esili susi oyo nalingi yango te oyo ekoya eya mutu balobi mutu amesanaka na pasi te bino bokanisaka bapepe congolais mpenza bakanisaka divorce eza soki problème divorce eza problème te esimbi te oke na yo oza libre osala vie na yo obotamaki na mobali wana te obotamaki mpe na mwasi wana te alesiko soki mama na yo kutu abota yo un jour otiki ye okeluka vino ayer boni totika baparent na biso na baafrike estce tokipa bango lisusu tomona bango bamosusu basali ba 15 ans ngai nayebi basi mosusu mpe basali awa ba 23 ans ba 25 ans kutu okende bamona su mama na ye te me mama ne pa kufa te basolaka na bafone azonga na ye mpe te ebongo boni mama aboti yo kutu ozomone te ale moto oyo kokutaka na mokili awa mobali moko kaka boye ekutane na nzela kaka soki na bus soki wapi soki libala ya commission soki mpe wapi ale ozwi ye kaka le yo wana olingi okoma na badépression mpo na ye esimbi te mama vie eza molai oboti bana no misato epuis oza na 25 ans soki okei na yo yokanisi lobi mobali mosu akoya na ye azwa yo te mama oza mpe na nationalité na yo oza na makambo na yo nyonso oza na baséjour na yo nationalité séjour nde makambo te avec ta nationalité avec ton séjour okozwa mibali mpe ndenge olingi moi je m'en fous oyo akokritike ngai na lobi kopana eza bongo oke na Congo ozwa mibali ya modèle oke na Maroc oke ata na Grèce ozwi mokanda do ochebo ozwa mobali ale yo wana sikoyo oke okende komiboma babimisi bana ale ye moko akimi akoti na mai nani akokipe ye sikoyo na miniti wana bato nyonso bakoma ye kaka bakangi ye te epi bazali bamindele soki ata mokongole moko azaki ota moso alingaka kanga mwasi yango mpe mwasi mpe bandeko na nga bon tolobi ngai na juriste bokokamwa conclusion na nga mais c'était aussi bien akufa na kokufa eza mabe je sais que oyo insensé les gens qui ne comprennent pas termes juridiques oloba la danoise ozwi conclusion nini mais je vais vous dire quelque chose kolinga te opesa avis na yo sans comprendre boyebi mwasi so akomi na dépression ou bien aza dia na problème alingi koza azotante basuicide ndenge wana epuis azotante yango na bana soki lelo basovaki ye babimisi ye na bana eke aza suivi te bakoma kolandaka ye ou bien soit babotoli ye bana te ou bien babotoli ye bana alingaki toujours abanda kotante aluka soit elingaki ekoma su makambo ya mai te aki asombi bien poison alors poison ekomi nango meme na internet okomande yeli na ndako eloko nyonso ya mabe atie na biloko balie mpe balamuki su te bakufi bango nyonso donc akomaki déjà un danger donc c'est ça ye apema na kimia atika bana balanda vie na bango me atiki bana na pasi bana wana oyo ya 6 ans na 5 ans en tout cas biso nyonso toza tose souvenir pe na ba âge wana to tozali bana mike bana wana bakoyeba bakocomprendre
babanda komona ndeni mama banga disaka bango mukolongo na mai et puis à partir à jour wana mama na bango bamona ye lisusu te donc ezali blessure moko botiki bana na pasi bana wana bakokola bon papa na bango pe soki na tangaki soki pe ye pe donc soki pe ndenge nini soki pe ndenge nini msu pe bakopesa ye bana te donc voilà bana na bakende kola na bafoyer mais famille ya mama na famille ya mobali basi se présenter en tout cas baza pe na bazolandela pe bana na kati na hôpital vraiment eza pasi yango soki mutu abandi kotente ko se suicider boye vraiment batikaka te hein yango molimo wana soki eyelaka yo soko yoki mongonga la danoise banda kobenga na yango na kombo na nzambe banda kobimisa molimo wana soki mutu apesaka o pasi nzambe alobi liboko ezosala o pasi katango soki eza mobali nazo memona liwa kata mwasi nazo memona liwa kata bata mokili bakoseko lelo lobi bakoseko sute héritier ye wana ata Alexis Mutakala lelo banyoso baolanda héritier na sima komi vedette sous plus bagrade héritier mati bafani bakisami binemi na ye bakomi lelo bakamaradi na ye baoto bande koyoka bakizi njora bafingaka héritier lelo bango bake koyamba héritier donc bandeko na ngai ezaka bongo mutu amesanaka na pasi te jamais oloba na mesani na nga navandika mpo na bana mama 25 ans obandi osouffrir mpo na mokolo yango ti délivrance nango ya mokoloni so libala mama ezalaki na pasi bino mo boloba age ya 25 ans 25 ans bandeko na nga 25 ans bana kuta ebele 25 ans na babali te oyo mpe baolanda classe na bango na no bien bazolanda bauniversité na bango ebele babali nanu te baza nanu bamosusu baolanda médecine bamosusu baolanda boye nanu babali te abalaki très tôt pour na ko mériter ba souffrance mibali en tout cas faut bosala pe bo doser surtout bandeko na nga Kasai bandeko na nga Kasai mibali ya Kasai bo doser ko nyokola basi eleki même na poto c'est pas bien basi belé ya baluba so ba divorcer ba lingisu ko bala bandeko na ba baluba te ngala za na kati ya domaine no yebisa bino kaka muluba no mobala muluba te mobala muluba komi lokola bazo itili ba komi komona lokola ngungi soki obali muluba obali ngungi abando soswa yo ubi obali kinsekwa kutu kinsekwa bobi kinsekwa oye kotaka na bambeto komi ko swaswa wana donc mobali ya muluba komi lokwa kinsekwa bazolinga bango lisu na ba mariage te vraiment bandeko na ngai c'était triste hein? Paix à son âme na mama na biso ba oyo nyoso tu boza na situation oyo na kacha bandako na bino bozo koka ko s'en sortir te bo fungola minoko boloba boluka batu loba pasi na yo bandeko nanga ko bomba te e kota ono koma na ba dépression e mema yo na ba mai na moto na ba poison o komonda nzambe te ndenge mama abiso akufi ndengwana amibomi porta lole kangami e kangami pe lingaka boma na bana misatu ande kende wapi komona bomo ya lelo te memona lobi na yo éternité na yo kozala wapi ndeko nanga okozala wapi na mokolo wana tangu ngonge kobeta Yesu azongi okozala wapi bandeko Yesu akozonga ya solo même ba musulman na solo na bango balobi la danoise kozonga ya Yesu ezali ya solo ba salam lisu na bandeko na ba musulman babi Yesu akozonga ya solo botala ba musulman eza même na Coran que Yesu akozonga mo mukolo wana yo kozala wapi obomi bana na yo okozala wapi mama okozala wapi papa en tout cas botikala malamu ba gros bisous bisika biso bozwi tokutani na prochaine vidéo merci beaucoup bye bye.